Vous me condamnez pour quoi? Quels sont les motifs, les causes ou les raisons? Vous condamnez quoi? Si vous condamnez la polygamie, je dirais que vous êtes tous des polygames. Alors condamnez-vous vous-même aussi. Ouais. Si vous condamnez du fait que j'ai présenté ma femme au monde entier, mais c'est vous le président Tshisekedi qui avait dit en Djil ici, nous ne sommes pas de ceux qui cachent leurs femmes. Eh bien, moi j'ai présenté la mienne. Alors vous êtes fâché pourquoi? Vous êtes fâché pourquoi? Ou bien parce que je me suis marié à Mwanda. Je n'ai pas honoré Kinshasa. Attendez, dans un autre mariage, je me marierai ici au palais du peuple. Mais alors, vous me condamnez sur base de quoi? Votons tous Martin Fayoulou, candidat numéro 4, soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. L'espoir du peuple. Biso, Tolanda seye, to vote seye. Martin Fayoulou, président. Bonjour, d'abord, je vais vous dire que je suis en train de branche de la chaîne de Libération Océan du Congo et pas autre bon et pas autre panza la papa les moloto et kita ezek samisa nous sommes locaye pour le Congo et pas autre analysaka ensemble et pas autre mobilisaka to conscientisaka to sensibilisaka to ça la bon éveil patriotique et pas autre nous la peuple comme la bonima et pas autre tchaka de l'entité pour être to benga malamu et pas autre ça comme ça ya Jean-Baptiste et pas autre bon basinzi comme bitaka mbela ko ba été tout téléma to bondele ko ba so pour être tango ezali mabe et pas autre téléma fermé fidèle ko la bakuka pour ko zela ka c'est quoi République démocratique du Congo et pas autre mot pour la ba encore comme ça la so béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezu la montée religieuse bandi ko balandina bandi bino so balandina bakeli maloba ya pasteur oyo église biso primitive oyo bongo bakangaki ye oyo bongo makambo ezali ebele kasi na kati ya bazuzi mpenza bakontina makambo yango te balobi esengeli moto apesa mpenza baépreuve malgré tout tomekana okotya oyo soki eza épreuve te nangona oyo toleki ya etape po ete mobali ya libala oyo azali pase na biso akosikola ezipelo ya mwasi na ye po avérifie soki ye wana nde
Pasteur Ndeko Daniel en Persier. Tokolanda cérémonie oui, cérémonie dévoilement. Moi si elle a vérifié. Tolanda, ce qui va passer qui était. Tango akolakisa mwasi na ye kasi video wana bazuzi baboyango bomonaki ete bainterpelaki papa na ye bainterpelaki mpena bato ntina ya likambo ezali nini mama asepelaki leloko wana te mpe famille ya mama basepelaki nango te pamba te bamoni mwana bango azali bongo mwana moke babi bakoki bongo kobalisa mwana na bango te balingi bongo te kasi ye azwi bobele mbako ya boyokai na papa ozula papa soki akowela mpe bamatia ye grade na église soki mpe akowela misolo soki nini tokenza kopasila ye kotalisa ye te yo kozala misolo te okobongaka te na nzela ya mwana ya moke nde esengeli obalisa ye mpe ya tata bongo mpo ete mwana o azala malamu nde azwaki mwasi azwi kopesa ye epesi mpasi mpe mwana tolanda lo bandambo ya bavideo lolenge nini bakozongela ata mwana motambo ye akoleka yo mpe mwana oboya te abanzi bolandi mpe tata bolandi mpe paster lolenge kani bakolobaka mpo bomoni mwana ngo elenge wana koba bato balobi na yo mpe mwana wana tobela yo boyaki te mwana koboya lolenge ni mpo mwana esengeli azala soumise bino boye bakongo ya luzitu na bango te bakongo bali bato ya luzitu bakongo bali bato ya luzitu ya kosakala te bango ndenge bazali wana mwana koyokoloba likolo ya tata te epuis bango soki mwana oleki obuki mibeko to epai ya banoko to epai ya batata yebaki mwana nozala oza sacrilege loko ndenge eza eza sacrilege balongoli yo bakoki koboma yo bakoki kobebisa yo mwana azalaka bobele iyo paina biso bakongo mama nde atali banoko lokola bazalaka bakolo bana bango baza bamatriaka ndenge bolobaka lokota ya français balobakeleke pa bamama le papa penza mwa pouvoir ezalaka mpe ya makasi te pa biso bakongo nde omoni famille ya mama efundi likambo wana kasi bisika bakimaki bazwi kaka mai ya pamba paster oyo na église na ye bakambi baso baye ekolo kongo bakalaka te bazuzi batata bokonzi baministre banani ye papa na bango talaka zuzi asengi bongo la population alobi moto akomona video to moto akomona $8,000 seke tata akobima na ye po tata alobi ete président yo moko olobaki na biso na njini na terrain koyo kolakisa mama bon nga mpe nalakisi mwasi na wana ya témoignage te mabe ezali wapi bokofunda nga bokolinga kokanga na likambo nini talaka mpe bisika justice ekobeba bisika makambo nyonso ekokomela biso mabe bisika bapaster bazwi kaka mobele likolo bakomi bisika ya nzambe bango atako bazuzi bakokoka bango te po ete paster wana epai na ye bato bayike bayaka bocomprendre ke république démocratique du Congo yango wana sike kosala mosala ya malamu mokolo nini Congo ekobonga mokolo nini Congo babiso ekolatela mba nango ya bonsomi mokolo nini mabe ekomona na boye kasi bato bakomona yango malamu donc tata oyo akozalaka na libre tata oyo akolonga likambo pamba te ezali bobele yende sikoyo na bonzambe na bango na kondimela yango alolenge oyo mama akozalaka esu na bomoi nde yango ekosala biso mpasi tolobi ete likambo ya boye ezali malamu te
likambo ya boye ezali kolakisa ete mboka ezali malamu te tolekela likambo ya paster wana na lolenge makambo na eza kokende kasi tokomi na likambo ya mwana mboka Salomo Skadela kabuya yoka mwaso wana. Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Jean-Désiré Kanyama. Dans la province du Maniema, le président fédéral du parti Ensemble pour la République, ville de Kindu, et deuxième suppléant de Salomon Idi Kalonda appelle à la libération de ce dernier. Mansoura Amouri l'a dit au lendemain de la proclamation par la CENI des résultats provisoires des législatives provinciales, avec comme maire élu de la ville de Kindu les conseillers politiques de Moïse Katumbi, bien qu'étant en prison à Kinshasa pour des raisons politiques selon son parti. Mansoura Amouri l'a dit à Florence Kizalunga. C'est un sentiment de satisfaction. Cela prouve en suffisance que M. Salomon Idi Kalonda, c'est un homme honnête, un homme intègre, raison pour laquelle la population du Maniema lui place confiance malgré son absence sur terrain. Il est emprisonné innocemment, mais la population lui a choisi comme leur défenseur, comme leur mandataire, comme la personne qui va plaider pour cette population du Maniema. Donc c'est une satisfaction et cela témoigne en suffisance que ce M. Salomon, il est consommé dans la ville de Kindu. Il est consommé au Maniema à travers ses réalisations et à travers son comportement. Oui, nous remercions la population de la manière dont ils se sont mobilisés pour donner leur suffrage à digne fils du Maniema, devenu aujourd'hui honorable député. Nous demandons aux autorités de la République et à la justice congolaise de libérer M. Salomon, qui n'a pas de problème et on ne cesse pas toujours de réclamer son innocence. Et la population du Maniema a besoin de voir M. Salomon venir siéger comme député et plaider la cause de la population du Maniema. Libération de Salomon Skadela. Bande ko ba ko le kambo Skadela bakanga injustement pour être le kambo Salomon société bien. Ni pas yo justice wa biso ko kuma faible ya boba. Ni pas yo justice wa biso ko kuma faible. Mutu bo kangie bo condamné. Mais na simana yango bo libéré ba faible de bo konyo ko lo bambo moto a détourné moto a yibi bo kagé bo condamné moto ana bimi bo blanchir yendeblement bo ba ko ta France justice c'est pour ça mon colonel mo konzi ba ko kanga e président de la République abuki me bo ko kangé premier ministre bo kangé bo ko kanga ba faible peuple azo sa yelo ko te bo ko tela ba sia boko tele aner pour que na yo aner ebonge kaka de ba konzi me boko kanga te ba sia musala de boko sela kaka ba peuple baza ba lemba bana tinate le lenge père Charles Mutamutu ba ko luka tongo medi pokwa asali nini banani bakolo biloko pe comme pas Charles est-ce que tout ça la delengo les longo bila a komi boy ngobila zo mériter makambo ezo komele lelo parce que makila banono mais la justice de salamaka et salamaka te makambo to komona na Congo bande ko ngala na funga bilo miso le kamutali rapport mapping bande ko ngala likambo le senge to tombola ka yango bisika nyoso to bosala ka yango te zali bisika o libango ko assassinat pe ko boma baboma bakongomani mais condamnation ezalaki leno tozonga sima mwana mboka Mose Laurent Désiré Kabila afundaka baugandais na makambo nyonso lekaka na mboka na biso na banzi ete bazuzi bakataka likambo na pe komo azaka na misolo miyiki oyo esengelaki bazongisela ye mais kasika mwana mboka Félix Antoine Tshilombo yaki aboya tozanga misolo wana misolo miyiki ezibanzingai bapesa bakongomani po ete bafuta bango na bobomaka bango misolo wana mikenda po ete alobaki ya kofuine na pase te français yango ezalaki bezele bongo balobi makambo na kotala te mais lelo likambo ya rapport mapping bato oyo ya États-Unis d'Amérique baespère bao batalaka likambo wana depuis wana tikilo lelo koyo kosala peut-être ba 11 ans bamvula ngo soki ezali bongo bato wana bakoba bobele kolelaka likambo wana ya rapport mapping po ete esengeli Uganda lolenge makambo esamaki na barwandais bafuta pe bakongomani kasi mama oyo ya oni oyo atalaka makambo wana mokonzo atali makambo ya bafilika oyo batindaka ye aleli alobi ete likambo yango soki ebombami bongo
na kati ya tilo ale moto abombi yango et ali bon Félix Antoine Tshilombo la capitale de la République démocratique du Congo. Pamba te la kati wana ba ko protéger Kagame, ba ko protéger ba Kabila, ba ko protéger pe ba Kambi ba yike o ba kombo la bango etangami na bobomi bato wana ya rapport malinge ya République démocratique du Congo. Na banze kombo na Keita mwasi yango Bintu kombo moko ya lolenge wana. Akolela lobi ngai te yani ba Kambi ye ko le Congo nde balingi te Congo ezwa pole na yango nde balingi te Kabuya lompisa nde balingi te Congo ezwa bosomi na yango bande kota ko sala kaya kamwa yiki il faut kota kamwa libanda Congo balingi te baso bosomi baba likambo wana eko pesa passe na République démocratique du Congo pamba te makambo minene ya lolenge wana ba assassiné ya lolenge wana bayi ba Kambi ye ko Congo ba ko kuka yango bande kolanga eko sala passe mana na ngala kunya dolanga eko sala passe équipe pour la terre na mo continent Angleterre eko sala passe mwana mboka de Bruno et il passe ba maman missionnaire na plus rondé eko sala passe bande kolanga et papa Michael na mama Célestine pasteur Willy Abiso ya Mont Carmel na Allemagne eko sala passe papa baka minene boyo suma ka fondation c'est du Congo pasteur Willy Zamba Pambola yo na kene na mboka ya kilomètre de tala taki tumakale ko tubukela ko le fabricante na chabia na mama social e ko sala pasi bakambo ya minene bongo Congo akoyika sika to ko bundela Rwanda lolenge nini po ete balebele ba kokoto ba ko boma bato bako kufa ba soda ba bengisi basi na bango ba soda za la franc ko bunde tumba ndenge nini soda ko kokate mondo ke alite makambo malite sikaboye bisanga Kagame to kolonga e mokolo nini soki biso moko to ko kokate ete bakanga bango to ko protéger bango pona nini bakambia ye ekolo Congo pona nini boko protéger Kagame likambo nini boye na mona Kagame makambo so tokotela moto epa ya mokonza moko ya Félix Antoine Tshilombo papa oko protéger Kagame boni yo lobi Kagame nde mta ko sala mabe sika mona mwasi wana mokambi wana ya biso ya Filika oyo atalaka makambo wana alobi poisa alobi ezanga ite makambo wana to bombi yango te kasi bakambi ye ekolo Congo balingi te tango bakotanga bakambi to komona yo tata mokonzi mo eko sika boni boyo ko sala peuple koloba ete soki ba meki ko beta ba masasi oko buka le côté la peuple na ndenge ni olingi peuple to lingi peuple te olingi bato basila na République démocratique du Congo to lingi libération ya bakongomani kasi likamba bomo bokonji boyo na kolinga yango po bako boma bakongomani bako boma bato na bako lia bango bato ya bikolo misusu bako lo baete yo moko bolingi te sika Congo ko kufa Congo ko mona pasi bande kolanga Congo balkanisation yango wana po ba bikolo bango basi bazwi to kozo yango mokolo to kotela kaka salaire ba député 33 000 e bongo bunagana to kozo yango mokolo nini e bongo minyembo to kozo yango mokolo nini ba manono fizi ba mboka ya biso na mike e kozo kimia mokolo nini bato bako kima bakozonga na bamboka na bango bato bango basi babungisi bakozo bango mokolo nini pona nini te to ndima ete makambo esalama na lolengo elongo bani bato basi bakangi bango bato basi bazwi bango mikanda pe basi basala pe vandi sika 12 ans et ko sa eloko te po bolobi to funya na passé te ce ko to funya na passé te ba mboka ane kei ba Congolais bakufi ba ope ba kokufa bakufi kaka donc Congo ekozwaka bonsomi na mata ko mokolo moko te lelo nzambala la kate héros ya ngwane Tchetchwami bato basangana ki basala force bayokanite ndeko langa botela bisika to ko kena indépendance ndeko Congolais benga muninga mususu ko Achille Mave Amolonga lo Mireille Mave le grand professeur Achille Ntela la France ningisa muninga ba papa ya Suisse petit frère Zola tango komi kitoko Big Daniel Ngeno JKM le number 1 océan de la presse la France bisika ba papa Michael Bazali ba maman Célestine la patrouille la mort nous vaincrons papa le frère de maman Clarisse Mboka maman Congo Mboka il passe na université Antelive beaucoup la kala somanzela kimbango ya tomunya totele mabiso banso po ete tango ezali ya solo po la biso to kende na maponami
Tango ezali ya solo biso to keto sikolo kolo wa biso. Tala yero checho babimi mutu na mutazongi ne mbongo na ye. Pona nini 6e jour eza mbongo ya makambo susu. Na 2024 soki botali polo na ngoza ya makambo susu. Tala yero mutu na mutazongi. Allemagne eli ya mbongo na ye. France zongi na mola ba français soki ezaki bani. E ba oyo bazongi na ba franc belge. Ba o bazongi na ba monnaie bwa bango. Bikolo wale ezaki soki zomi na mine bango nyonso bazongi na kolia ba monnaie bwa bango. Ndeko Congolais telema kolala mpongi te po ete makambo ezali. Telema po ete mboka wa yo ezali kokende na lolenge ya malamu. Po ete nyonso ya nkuku ebandi kobima. Madeso toponaki liboso yaki ya mabe. Oye tikala ka kocha biso mino mo apasi kra olo ba ete mama biloko eli malamu te yango wana pe na musango tobandi koyongola po ete yozwa pole. Bisika biso pe bipai biso ezo mi biso na Afrika ya ngele bipai bisusu. Wala moni gilo pinga prompte rétablissement na nero pinga gimba ba kitoko. Assalamu alaikum ba mizima na ngai mama jawa. To telema to bundele kolo so mama ya moto mozima mite. Pasteur Willy na mo Carmel na yo kolembate kusunga bala petike mama ya mo Carmel bisika bozali. Association comité ya ba mama viltanaise bino bekuna akatamboka wa bino obosala te mama Tete Rebecca na mama Madeleine ba mama misoso kusunga ka pe bala petike ba mama missionnaire na plus 32 la mboka ntabe faut pour le monde pe baleki ba kokolo monde to telema ba congolais. Big Daniel Ngenda Charlie Chobo mama Jovi to telema po ete to bunde tomba ya Congo mama Adolo na la Suisse mama na Jolie Congo eza na voix ya malamu ya kobima kaka soni toyoki pe to landi nini to koyo kosala bo s'abonner massivement na chaîne Libération pour partager mes missions pamba te tozali kokende kozwa bonsomi bwa biso po bomoni nyonso pole makambo azali malamu te bomba mabe delika ndima kosala parti politique de la soupisi tokokenda moto monisa poisa delika ndima kosala parti politique nini etindi ye delika ndima kopanza po bato na ye pe azwite. Merci les gars, on puisse l'échange par l'équipe qui gagne. Merci et prompte rétablissement la Pape G, directeur recherche stratégique. Merci la maman Lisaya, merci la maman Esther Voluka, Lompinga et pourquoi pas ça, maman Kondi Pareil, merci la grande dire Lompinga, que Dieu vous bénisse. Merci la suprême et premier, nouveau riche, gloire Lompinga, Miradissa Lompinga, que Dieu vous bénisse, la servante de l'éternel, Christian Lompinga, Zabapamboula, pourquoi pas Willy. Lompinga que Dieu vous bénisse notre directeur et pourquoi pas Miradissa Lompinga ba pour mettre Angola no bondi aboteur de bonne terre de ce comme la bilo maman d'Angola na mo quitter no Florence Matondo Mido la patrouille la mort nous vaincra la peur doit quitter nos esprits ingeta Photo tout c'est Martin Fayoulou candidat numéro 4 soldat du peuple. Martin Fayoulou, notre président. Espoir du peuple.